Il y a l'aide, ndam. Donc, on sait un bout avec la 2026, un bout à la peau. Ya chika. Wami Buta loba. mwana na oko. Buta mwana na yo. Eh, mamie. Lucas à college. Yami, loba. En fait, c'est des bêtises que moi, je supporte plus. Tu vois? Et ça fait beaucoup de victimes tout autour de moi. Et moi, je supporte pas. Les gens, juste contenu à sortie médiatique à la personne qui veut parler, Moutaliboso. Comme moi, je donne pas vraiment l'importance comme il s'agit de mon mari. Moi, je connais pas la fille. Hein. Je la connais pas. Naye bien ainsi ma modeste. Et na ofandanga test ba sortie médiatique ba attaque de gauche à droite. Et tout le monde voilà. Na ofandanga te ba gauche à droite. Ceux qui ont de quelque part. Elle n'a qu'à aller. Ngana pekise connaissance te, amitié te. Mais quand on voit que place ba fandi kimi ndeto nga yo so matanga na live obelelanga. Pourquoi lelo? Oh, abela carré. Oh, nous comprenons les gens les mêmes jeux où tu kuna aye nango koto. Mama basa qui amitié na bango na kopekisa te na twani. Ya mami. Ya mami. Oyebi makambo susu ya mami. Yango na ekisaka bino oza yaya na nga nakozala te keno natonga yo to naloba mabe na yo esimba te tu vois. Je préfère te dire ça en face. Et puis bachino bazali awa bayoka parce que nga lokola na sa mona yo tokutana tolia tomeli nakotonga yo te parce que pour moi ça serait une fausse personne tu vois. Moi, il y a eu des gens qui m'ont appelé. J'ai eu au moins 4 appels qui m'ont dit dans silica et tout. Boye. R. Karina, moi, fille au long. Manuela, Akoyo, Kayo, et R. Manuela, on va au fin à Carré. Ya mamie. Au moins, tu as des réseaux sociaux. Ya mamie. R. Vous avez la métier de la moto. Il faut que tu aies la psychologie à moto. Comment la personne fonctionne pour bien. Tu vois? Camarade na yo Manuela ayebi bien ndenge ex petit temps Manuela mutu même sur les réseaux sociaux sur Facebook mutu alaxa au mode ex copine ya mode bolimbisa nga so un peu fort pour expliquer le contexte nyonso mutu bosala bakanda na Facebook et faut que les gens grandissent à mami bato bazo kola bakotika soute na bakamwana nde ozakala leki na Karine aya mami oyebi comment Karine se comportaka yo ata Karine mokonji alobami na Manuela ata Manuela so boka Karine oyebi yango bien so ka tuka bino donc yo ya mami relation yo na Karine eza yo na Karine yé so ka komi na relation yo na Karine ne bazo mataka ba live eza bongo ya mami ça reste comme ça tu n'as pas besoin de s'affoler neti nga na zakabu ya mami nga makambo tuka Karine sala aki lobala benemi na ngao alobala votre fille n'est pas na Jaël. Jaël a un camarade là. Mais pourquoi quelqu'un n'a pas ta rande voilà? Parce que moutou na moutou ça na réseaux sociaux awa ayebi pourquoi ça na réseaux sociaux et puis moutou na moutou azana façon na à gérer que makamuna ye. Il faut y ba on lobana na ko beta ko libanda te na bengo na privé na social na privé. Il faut garder relation avec Karine quand on a joué à Manuela T. Yo za la relation avec Karine, au monde na Karine, tu à Belgique, garder relation avec Karine. Karine pas à zobaté. Vous comprenez mamie? Faut pas remettre maman na mon pépé parce que zo regarde webi ki ne rande kindaka. Biko na ça ka rande but les a tout kayo. A tout ka payo po o bo bima ba pédale ba bino non so ba josé bo bima. Mais faut que tu la professionnel. Parce que yo zala voyer. Yo loba la Karine avant hier. Yo côté la Karine avant. Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut te déranger que yo mona hier aba na kogara kombo. Et ça game bien mamie. À deux fois il y a des choses oh bah tu vas se prendre que la tête pour rien. Neti ngaya mamie. Na finga Sarah, na ko finga Sarah. Na finga Sarah makasi même pour la Karine. Aujourd'hui Karine Sarah va matissa. Et ça dans votre game. Ce qui Sarah peut permettre que matissa Karine. A mon peut ma on la finga moi on a été. A mon peut ma on la matissa moi on a miniature de sur mon chéri comme limite quand même Karine. Tout ça va bien mamie. Donc je comprends ta philosophie, nous comprendre.
Côté aux autres, comprendre, mais comme on a grande sœur nationale, mamie, apaise ton cœur, gardez relation dans la Karine parce que ça ne vaut rien. Tant que vous êtes Rosana Karine, tant que vous êtes Manuela Barala, tant que vous êtes Manuela Rosala Bobo, toi, tu ne regardes pas ça. Toi, regarde plus Yona Karine, le reste, on n'en a rien à foutre, ya mamie. Ngane na zabo, bateau, ngane na boy, na zabo, témoignage vivant à Karine, pourquoi? Parce que ma gaffe est la salle à Awa. Les gens pensent que Karine est Nanga. Les gens pensent que Karine est un plaisir Nanga Moro. Mais Karine, par rapport à la Karine, qu'est-ce que c'est? Camarade d'Aïe Jaël. Nous avons un réseau. Yo le Baramakamba Bato. Karine a sa maman, Karine a sa moto. Karine appartient à tout le monde. Géraldine. Karine va tout à la personne concevoir après que nous avons la relation. Dans la relation, on a bien Géraldine. Na ko répéter la bébé dans la relation parce que yo pe néné au lobela makamba batu. Ce que j'ai pas ko lobela makamba batu, tout supporter parce que ça n'a pas réseau. To ya Zena kato maloba s'il te plaît pour na ki msala. Je vais te dire quelque chose. Là tu parles des choses. Oui, tu as pris ton temps. Tu as pris ton temps, laisse-moi un peu m'exprimer, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi. Ah, on est bien d'accord là? On est bien parti? Oui. D'accord. Ok, je m'arrête là. Je ne veux pas aller en profondeur. Je dis que là, tu parles de entre nous les femmes. Tu as cité tous les noms. Cité mutumoro te mobali ne babimanga na quelqu'un kuna ba continue à kolanda mobali na ye ba menace kaye ou bien il y a des piques entre les filles qui ont couché avec un même homme. On comprend? Donc là on s'arrête là. Je souhaite s'arrêter et ça la bien ma casse leki nanga. To continue on a privé parce que to yo pesa bazo ba musuma loba o etali bangote parce que ma sortie médiatique aujourd'hui c'était pour mettre Karine en dehors de cette histoire. Ma sortie médiatique c'était pour mettre Karine en dehors de cette histoire, qu'on l'amène pas. Cette histoire to bandiango depuis avant ngana banda relation na modé bango bazalaka. Aujourd'hui, Modé, il est marié. Tu parles de mon mari, de mon mariage. Tolo bela ba copine te. Tolo bela ba pique ba jet. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, Leknanga. C'est vrai. S'il te plaît. D'accord. Avec beaucoup de respect, d'admiration que tu me portes et moi je te porte. Nayebiso, là tu parles de mon mariage et de mon mari. Hein? Là, on parle de mon mariage et de mon mari. On ne parle pas de copines Yarando. Donc, il faut faire cette différence-là. Car il n'a rien à voir avec Katia Makamboyo. Mouto a lundi sortie médiatique, on comprend que Mamie a voulu laver Karine, ba pique nyo surtout bazo tchaka na bate, banini, bilongo na bango ba lo bani, ba katakata na bango ba tchawana. O bani ba lati sa Karine. Biloko na to uti nango donc la personne ozana katia makambo c'est ya Modé. C'est pas toi, ce n'est pas Karine, c'est pas Josiane, c'est pas ya Maria. Donc on sent la différence là. Ça, on parle de mon mariage et de mon mari. Donc yo yeb sangate moi si moko bimana mobali nanga ayaka kosala ba live abanda ko chrétien nga na fandinier on a zana Karine. De quoi tu parles là chérie? Oh. Donc, si je comprends bien, ils ont mené combat aux autres prochaines Banula, mais comme au lobby, bon, et parler. Voir ici, elle était là, on a pas même comme Matisse habité, notre route nationale habité. Yo, matate, là, on parle de mon mariage. Toi, tu n'as rien à voir ici, au matate. Yeah, mamie. Il y a un gars qui a fait comprendre, le monde de ça, Kabakando. Il y a un gars qui a fait kakapé. Mato mami et yano la ils ont kambano. Ils ont kambano, tiens mami. Si je te parle de ça, parce que na lingite, moi je peux pas parler mal de toi, d'accord? Et puis même façon, hein, ya mami. Kokota ngana lobi noka kokota la wana te koloba pe yo posa pe na droit ko défendre pe que non kolola komba Karine. Tu sais pourquoi je dis ça?
parce que faut y bango même nga na ko pesa exemple on la sala ki na rapela barando ngala na zaki na raka rando na koti sa kombo karite me la finga Jaël bat bakalisa kutu nini oko bat wala baki nini Géraldine finga na yo mo la Jaël ko tcha kombo ya Karine alors que ba bosa na que non Jaël mo ta tcha kombo ya Karine na kati nga na iko réagir tellement mon gongo na ngezi ekindaka musika ba kosela makambo ki non ngai na tcha kombo ya Karine faut y bango ki non bozaka la rando na Manula ndika zana ndika zolo ba Karine abati ako jembe la peka kombo ya Karine pour matso mafuta ya mami yoka na zolo ba la ya mami soko yoka lote ekali na ngai te po bino ba yala biso so lo likambo yango osaka ba rando moko ezaka infini pour la makambo ezaka na ba petite ya ka lobi kombo azobela kombo ya Karine na kata makambo on s'en fout de ça yo zala consulter soko ils allaient consulter le makambo yo fille un point très parce que là tu as bien parlé là tu as bien parlé yoka ya mami au moins il a c'est ça ba stratégie on a c'est ça stratégie na nga il est dans sa rando na Jaël na lobi que sur la tique Jaël azala ka ba dit botika pour le cas matanga senga elle parle de tout et puis un million comme stratégie la ça ah non ça la loi analyse ya pose à grande sœur si je t'aime pas dans la considération non je n'ai rien à foutre maintenant pour le ballon pour otimba tu n'as pas besoin de défendre Karine Karine dans un moment la mukete yo même le kobe la ka kombo Karine tena makamo tu n'as pas droit yo ndo yo vendre la kaka yo zuka analyse à sali yo pour répondre yena ndenge pa lobelo Karine on lobelo côté ils sont fous la kata ba débat no Karine a la loko ko loba kubate mais ezaka que la plus forte garde c'est la meilleure stratégie non quand la kata jiwana et puis yo na Karine beaucoup ko ba ko sortir les pour Karine intervenir il faut que lobaka faut to lobaka makambo ndenge ezali ya mami nga za na na posa ko loba makomo na ndenge mabete na rappela posa ko bona teke ya mabe nga na yebi Karine ndenge fonctionnera voilà pourquoi a ça la makambo c'est pour ça ngate na kina ba live na tena tala katena benga pété mais ça reste ma personne je l'aime de tout mon cœur pour tout ça batu ngapela beta kata musuma ba ko musu Karine tali ba benga Karine allo je kuna zo finir tel yepe parfois on appelle a benga pe la bona ngo yamba bato ba benga bato pe Géraldine yambi na été faut tous jouer ka tous ça mikolo ya mami chacun de nous est libre de faire ce qu'elle veut dans les réseaux sociaux et ça yonde faut ça la mayele yo za dans la rando la Manula faut y on est comme le la makaba no bindu za ka akon Manula a tout kayo pour bibiso la ba pédale dans ce cas comme ça elle que ça comprendre bien sûr bébé toi il faut être maintenant au garde position na yo aux arrêts la Karine ne rentrez pas votre débat yo le bana ikade à côté comme na Manuel maminge na Josiane yo ko yaka la réponse on ba ne ko tanga ka kombo na ngati yo loba na ndeko zo loba yo sala bukala no sala bukala no kombo na ngana kata zo bela na ko pourquoi quand je vois Manuel na posa ko kata barande kata analyse ya Manuel tu vois pour que ça focus la cible la yo cible les amis yango moninga même na rando sur la cible déjà mutu ata bokilo baeko finganga so yana baki na kofinga ya mami ato bimiselinga dinosaure na kana na kanga mikoka njo donc c'est ça ozo mona mami oh la lobby no so ko zwango te ko zwango na considérateur pour continuer ma camarade dino une fois le lobby comme vous l'avez au commissaire au lobby aussi pardon tout bon ici elle passe à autre chose il y a des gens qui sont comme ça et là la même qu'on quand même mais là la bateau misusu et puis de toute façon mon na te ba na réseaux sociaux donc Karine pour elle azo pour le roi nega eba biso nenga eba biso na bon général to bona na réseaux sociaux donc il y a des choses ya mami pour que ça na intelligence na sagesse pour gérer que ma rapporter à ta réseaux sociaux nga la soir na déjà elle a et ça ma Karine te ce qui Karine azalaka expliquer Karine pas dire le bâtiment Karine pas problème ozo mona mais nga la zo ba la gel que j'ai le bibiso na ba pédale au mona mais j'ai la eba que le na bibiso na ba pédale te pour la eba que souka le ozo mona na Karine et puis la psychologie Karine que Karine makamo nga la j'ai les taliété pour abenga ki ngate azala kata makamo te aibi côté bandelité
aza na kati mbaka de swanga na za petit na ye j'ai camarade na ye j'ai la sakarane on la sakarane idée que les zaka ke ba ofinga na kuna kitoko j'ai la ofinga j'ai déjà okatana mais aboya ki de ko lubango mais tellement na zaki na stratégie ya ko beta masasi lui c'est que na pédale na ye tout à l'heure à perdaki donc yo non non le même na la poso ça on a privé de la on a privé to ben na privé après mais na ko lubana zala la sagesse na rando oyo yo za na manila pour ça la nga finga manila Jésus na répondre Sonia. Bonjour Sonia. Et puis là maintenant tout ça na rando moi je me fais le beli Karim ngolo ko ça le bon na finga e na ko finga kitoko ça même pas pour la makamba kitoko finga na kitoko na manila et ça même pas pour la makamba Karim je n'ai rien à foutre nga lo bana ka réseau sur le beli Karim na côté la Karim ça na mu kala Karim les restes et la relation na enyo et talinga ito za la relation na Karim ko bungela ko bungela yo ko bulete ko be Karim na sanga ja tika na web c'est mami na pona yo akoloba nga petit ko ba la chi ko fingi mutu nga la za bongo nga za ka bongo et puis la loba ngo clair ba chinois ba yebi nga ya ka la côté la rela loba ata o lobi si Karim soko yo okota makamala ngo salinga na lisa mabe okoti makamala ngo bungela ko finga o kitoko ako le ko Karim petit ko finga po ba bossa la e ba zo ko luka black ba nga la loba ngo même puis Karim nda zana mami ayebi ne la fonctionnaka mais quand on est de le respect na moni que mon temps à tenir bien à Karim je garde les distances tout à cas j'y vais dans kenge di la kaka na ka la position de tipo nga mi ki za la ka nda o ko po na simbi biblia nga mi ki za la ka nda na simbi la ka moto nga pona pesa moto confiance ya mami ya confronter moto wana ki fona ta psychologie à moto wana est-ce que la zone loyal est-ce que moto wana azal le comme na Karim boy est-ce que mon Karim mo ko rozala na parce que il y a des choses moi les gens qui me sur les réseaux sociaux et ça ka ba vie à bateau ça ka partager des moto bo marabi sur les réseaux sociaux il faut vraiment minga na numéro ma casse mais on peut pas être le même avis et moi je vais comme je sais je vais te mala to beba na makamla biso bi balé mais na ko beba na yoté. Là, moi-même, je ne vais même pas les faire. C'est ce qui dérange les gens, GG. Laisse-moi te couper un peu. Laisse-moi te répondre. Les gens s'attendaient, sortie médiatique, c'était pour m'apprendre à Karim. Parce qu'ils ont fait live, je ne sais même pas. Qu'est-ce qu'ils ont parlé? Non. Sortie médiatique, c'était pour recadrer les gens, de comprendre que les choses Bonimbo Natsa Karine, elle ne fait ni partie de ça, ni d'Adam, ni d'Ève. Ce problème-là a commencé même avant que Karine mette ses pieds ici en Europe. Donc, si on y a ça, vous comprenez la famille. Makabo et bandi bino boyebi même Karine avant Chamako en Europe. Ngalinga mutute sorozo koka et l'autre côté na mutu parce qu'il y a des choses qu'elle n'arrive même pas à parler. Il y a des choses au lieu ayaka koluka ba problème de gauche à droite là où il n'y a pas de problème. Il y a des choses qui s'est passé entre lui et Modé na mobali na ye les 12. Ngana zolinga d'ailleurs expliquer biso de quoi il s'agit. Ce qui a sali sortie médiatique na yewana. Il y a qu'est-ce qui s'est passé les 12 ici. Au lieu pique derrière les dos de mamie parce que mamie va voir na carte. Ngana lingi bongo te. Asala sortie médiatique a expliqué comme ça tout le monde au moins ni babiloko ba okoma ba déclaration ba osalawana tant ya on sent la sortie médiatique avant na ya ko répondre yé pour modèle ya na été na live bino moko de bo rezo conclusion makambo ezoleka bolo ba pente mi maza raison otomboka je t'aime beaucoup ma chérie na yoki na yoki yo kasi loko lina lo ba na yoki yo na yoki yo. Ya mami, nga non. Voilà, tu prends aux enjeux de la série, la lobby n'a qu'à vérité, parce que surtout sa famille a d'être comme la famille. Vous comprenez, mami? Là, on lingate, on compte la carte bouzo, là, au tala, au père. Vous voyez que ma raison, au père d'Arabie sur la live. Ma live, on a n'est rien, c'est un je salue. Ma live, au père d'Arabie sur la mani. Waki na ida ko lubate moto wala epe kaka
na commentaire na se ka yema ko mukolo compte aya bet so mutema o répondre na mabe et puis bato réseau faut ba que non bato réseau ozo mona ah ils ont ba type bien bato ba comprendre te ba ça la compréhension donc il faut faire très attention oh oza yena na lobi no bongo ko kontra rendre la bino nazo loba na yo pédale. Mais qu'est-ce qui sorti médiatique depuis la Zaboué, là, il a 10 minutes, même 5 minutes de live sur la vie de mes enfants. Là, il a 10 minutes de live à Manuelaté. Tu sais pourquoi? Parce que peut-être, je ne sais pas, je ne la trouve pas intéressante. Ou non, moi, je ne sais mais la coûte la place, moi, la page à polémique. Oh, à belle les bidons. Abia mami, Zozia, est-ce que bon loba? A tu veux le rôle à témoin à l'écabon? Et ça qui fait la mauvaise foi, tu rappelles la poste à loba, la témoin à la bébé, besoin de n'imponga. La bonne saranga, batera la bébé saranga. La spécialité, c'est pour réunir bateau. La spécialité, c'est pour panja bateau. Vous comprenez, mami? Mais à ça, qui a une intention à ma bête, là, au côté là, Manuela, je n'ai rien à foutre d'elle. À ça, qui a une sur la psychologie, il y a Manuela. Je comprends directement où elle veut en venir. Vous comprenez, mamie? Donc, Manuela, c'est la guerre, parce que Manuela peut, bah, sopi ça qui est. Kuna koto bilo kena kosa ki sibili boyeke kuna côté à bah M23 na makambo ya Jaël. Et ça même chose dans notre stratégie. Oh, Jaël la salaki on a amona que non, ceux qui atiki kaka. Et c'est ma stratégie à rendre même. Soit atika Manuela, ndazo côté la Chantal. Et ça la mabé. Faut ba ko beta le wala biloko mo boye tika ke Chantal la sola bon. Chantal pas un sans esprit, tu vois. Chantal a tout haut, et puis que maman maman la tout haut, sola la ba tout. Ko ka ba bidou. Au moins ni wana ki ko ki expliquer. Yango moni même Manuela. Tiens, finga Chantal Bola à Perdaki. Parce que la réalité, ma caméra, mais nous ça les caméras, nous ça le quoi la bourse, nous quoi coaching là. Au comprend. Ngale la zone pas toi, c'est la j'ai dit comme ça au finira Karine, n'a ko finira jamais Karine dans mes réseaux sociaux. Ata solo les pires ennemis na jamais la ko yakaka oh jamais. Même que solo ko se prenne le téléphone au sala moto. Ta musu la cause na kujiba. Il faut vous voir bato na bakidi ba les moto so attendre te ko yana likamono yi. Bino siko ba bela bino uzaka mutema moto. Manuela Perdaki pourquoi ça sans esprit ça taureau. Manuela za taureau. Ndeba finga Chantal na tele na seka. Ata nenge j'ai au finga ya zo kota ko ba Chantal. Na réalité makamba ko finga Chantal te. Anga kota Chantal bien, zo kota iba zo zo babilo, zo kote bien. Ah Chantal omoni mutu no ndaza. Nga kote la ka ya zo zo ka babilo wala zo buma malgré, tu vois. Ah zo ka babilo pour basala da barano. Bato da zo sala barano de ma kasi de ofira na makasi pour mona na boputa na boko ça sur ma camarade na makasi ti. Ozo comprendre. Bo sala ka rando ya maminge no aye na olo. Nga tona na posa ko panja mutu na mutu eza facile comme bonjour. Nga tala nga dazala ko taxi wana. Na tala moto na o m'imaginer na pour la canne qui na na vendre la peine j'ai la taille de mon ndako. La tia ma provision na ndako la tia ma bière, la tia 7 cartons bière. Et ba lève na ma grimeur na ndako. Na bi Jaël faut la vendre la Jaël na makamba kofi on a na papier dibajata. Pour la tailler moni. Là, on a déjà ça de aïe, on a rien ne peut se faire calcul. Na on le fera la ta Jaël. Ata ya ko finga pour que Jaël passe ma casse na radio on comme les mon kombosu. Mais na fera tout la zaka na Karim. Pour la perdre bien eloko, on va perdre. Na nyata Jaël biloko. Na bi yo na o kebise na biso moni bino saka rando boy ba elle était. You no perdre ici en rando ko perdre. Ya zo sera ça le mec qui perdre ma fille. OK, le mec il a poussé à bout a finga camarade là. Ok, il non. Azarala Karine habite Karine habite à Makabatu Kara. Karine soit boire camarade bozo soit la coup d'état liété. Exact dinga Karine. Ngani na zabu ni na zakala Karine boy. Yo kasi pas sur la soit na manio to soit na chata Karine ya okota. Karine habite que ça va pas à mon kasi j'ai pas à mon bob bunda la kuna.
Mais on a la relation particulière, j'ai la relation particulière avec Sarah. Et c'est qui est bien, mamie? Toi, c'est ta game, c'est qui est mamie game. Bébé, ngaza game te. Game aide-moi à détester ça sous-souté. Le roi Yosa la cadre ezala ka sous-souté mais non follow ça toi grande sœur je t'aime beaucoup. Non, je suis désolé. Awa aide-moi à détester pesante. Ce qui mouto ezana makambo. C'est comme attends, comprendre. Comment tu te penches seulement à côté nanga? Pourquoi tu te penches à ma côté? Parce que tu es ma grande sœur, non. Moi, je te donne pas raison. Attends, bébé, s'il te plaît, s'il te plaît. Moi, le reste, GG, là, tu parles de mon couple, tu parles de mon mariage. Je parle de mon mari. Arrête de me barner là. Ozo barnenga. C'est moi qui est dans mon mariage. Une femme qui a couché avec mon mari il y a des années passées. Azo continue à harceler. Si ko bino bozo yebsanga na lobate. Je ozo kenanga wapi. Donc yo ningo lokolanga autorité ya mwasi ya libala. Na mobali nanga on a tisango li sibili poueke ya linwela. Ya mami. Moi no pesi mobali nanga modeste respecte ya yango ya yo. Opesi modeste respecte na libala nanga dans les sibili boueke moko boye afinga kanga po bimala mobali nanga eza yoteleki nanga tozo swana eza Angelica te Josiane te mais li sibili boueke moko sibana na mobali nanga azoya kofinga nga ale yozo lo bananga yo aide-moi détester na cheki komba mutu tango ya sa ki sorti médiatique ngam na benga kya otanga ba kombo na biso na live na bango. Oh, GG, tous en rappel, s'il te plaît. On parle de mon mariage, on parle de mon mari. Nous avons besoin de game te. Nous avons game télé qui n'a. Donc, yo recueille sanga te ke na fanda nie li bolo l'état moko boye. Asi bana mobali na ya ko fungula mbanga. Ale bino boy sanga ponga za kana bino ya mami ko lobate. Ezo sopa ozana biso ezo sa mabe. OK, tant mieux. Le quoi ezo sopa ngana zana bino. Merci. Na zana bino soute asa sous sortie médiatique na koya. Le quoi bon monde kengam na me bino point non me bino ba problème na zana bino te d'accord? Moi c'est qui? Non moi je suis au père mami. Au monde au père. Que wana kosi ezana ko te salio parce que tu parles du mariage. Tu parles de mon mariage chéri. Tu parles de mon mariage. Tozo sala ba jetele kinanga. Ngana ose to soigner bien na Josiane Angelica na Karine. Eza ya na leki. Wana tozo no baba tumi bale o ba mona na mutakala avanga. Comment vous comprenez le quoi ngote bonimbo lexa liba na ngondi reza G. Hein? Oh. Limbi sala mami. Merci. Si le roi tozo se comprendre c'est bon. Vous la comprenez yo. Otika madame. La comprenez même ami. La comprenez ma. Ngaso na swani na yo lobi na ya na lingi na ngate tika kombo na nga. Na otika na nga. Pona ebi toza msoka ya na leki tozo swana ya na leki. Eza normal. Mais o tozo lobela, tant ba si bana kanga mami na zanaka te. Tant pe ba boya na zanaka pete na yebaka te. To eko yeba ngo biso nyoso tu na live mode mutazo no se biso nyo tutu kamwa. Et comme ya roswana o afinga muninga. Profinga leki mobala eko lâcher bombe. Et là tanga ale bino boni bosa ni bolo banini mi makanga mundoko parce que eza game ezo sala bien te en bon. Mais biloko to na banda ko to zaka kuna na Facebook ti azolanda nga pa batata wa azolanda nga pa ba MK azolanda nga pa ba kifanga fanga ezaka mabete sikonde komi lelonde elingi bomona ngo mabe ngaso eza mabe de toute façon na lala ande na mobali wana ya yanga na préféré to tika na malamu to beba na te bino botika na kwen na bino comme ça ceux qui a sali sortie médiatique a etanga kombo na nga bozana bino na inquiétude te po le quoi na zanga suna bino te on fait comme ça merci nzambe azwa lokumu na comprendre j'ai inquiété hein ya mami so la lobi mabe libi sanga
Mais nga nazoloba makambo oyo nga nazoloba na yoki kombo ya modèle na kati te bozaka na barandi na bino ya kala. Ngai eloko nalobi na biso kaya mami zala sage, garder relation na oyo oza nango na Karine Mokonzi en particulier. Kokota na kata jeu ya Manuela te. J'étais sincère, honnête avec toi. Après mami soko comprendre on a ndenge mabeni na solo lipe na Karine te pour avoir ça makambo na nga na pour la posa pa obenga Karine te pour la zwa parole na loba na kata les sujet analyse. Parce que oza yaya na biso na poso kota na kata buso na poso perdre te. Pour je vois venir. Toyo makambo na kuta bino na vidéo Fortune News. Oyo na yoki Manuela zoloba. Toyoka. Bino komisinga chinoise ngo ya butu ya moi ya likambuni. Aya na ngabo tika yamba mbona nana. Karine que je resterai Manuela kitoko. Towe la Karine c'est la honte soni. Mouele la muninga mwasi. Boka muntu mais boza sir na bino te bino boza na Karine bomo na ebolia bo. Na mbona ede. Boka le maminga na lobie. Asali bia ba 3 life out ko balobi bo. Ngala sana benga Karine na téléphone même si Karine moi na la bimas mamu pali na ngai na lingina mone pembeni na ngate na lingina mone para biso na shinde wana mamini na lingina mone te awa na shinde Karine a répondu mamini wana mamini na zope sa réponse Karine a pris Karine a dit bien mamini Manuela za game mais c'est na ya mutima tu mamini réponse au Karine a pris ça kio ezaki réponse ya musunya bien Siko koseli Karine makambo nga Karine to sola makambo te. Ya mami zela te ya mami. Benga Karine zela toke busika te. Ya mami ngala ba sikisa be. Tolo ka makambo ya ya nazo sepela te parce que ozo makambo à la légère. Ya mami zela to silisa te ya mami ngenyanga. Non, nalingo suko silisa te GG parce que wana to ke nango dire to sala jeune na libala ya muninga. O mota yo zanga na libala. Ozango sili osilikelanga nani petite sœur na oso cousine wa bimisaka vidéo obobundaka te koseka te yo so zongo neti blague yo kansa blague yaya libale ya pasi na âge nanga libale ya pasi ba jeune fille ba âge na o na se âge no ba otula na rotia libala nanga na jeter pona ba buzoba ya internet nane eloko organie sima na yo te na sima Karine te ya Josiane te ya Linuela te mobali nanga aza na valeur koleka batutu na mokili soki mutu ayebi kopesa respect na bobali ya muninga zela leki nanga pardon zela na sisa akoya na bapetise wana te akoseli Karine makambo Karine nanga tosolola makambo ya zoloba te pourquoi akoseli muninga makambo. Pourquoi oh, yoka jeje eloko nga nazo sepela te lokuta wana ezo wuta wapi el gani kwa kokosela Karine makambu oyo to solola yango te to loba yango te to beta yango te el gani quoi et pourquoi juste mon nom pourquoi il faut la demander la poser des questions pourquoi okosela Karine makambu to solola yango te tosola ki ngote wapi na butu bien na mami ya mami ki ngala mona to sola ya mami beli ya mami o akala défaut moko ya nanga ya mami ozwa mibali ya kafu na vie zela mami zela boya nga pona mi nga pena tena ya mami tikala no bala yo te jeje santa boya nga pona zela na yebisa yo leki nanga o to ozandete tindi bo sa ti to boya na santa pona nini Manuela, oebite libala santa na abomango. Oebite. Pabou salou, je te salue. Oh, mais GG, libala ya santa na maminge na abomango. Ya mami moi skito ko so mo. Non, ko flatenga te. Mais tu as la vidéo de yokate. Bébé zela o continuer vidéo. Ngapena chela yo oyoka Manuela tanga benga ka Polo Santa. Zela o yo ndoke nanga piken to ke nangot o nga landaka jeune te o yana leki ba beta masolo angot zela na bimisela yo oyo ka Manuela ndenga benga ka Polo Santa après muko mususu o yamba ya Maria kitoko ko ya po ya Maria kitoko azas mbanda nanga azas semeki ya Santa zela oyo ka ye na bilukelo video ya mami pardon. Yo kansinga zoba au yo bomelanga deuxième libala ya na ba alibon manga fiki modèle susu
nazata kuna te oya kodistre nga zeya na chelo video yoka camarade no ndenga bomaka mabala na nga oke na nga wapi bebe na ba rose ya na lukelo video na Facebook tia bebe Yonza boyo, simayonza boyo, simayonza merangayo. C'est bon chérie, c'est bon, c'est bon. C'est bon, Orokyo Kango Yoka. Cher motema na simbi Biblia. Merci. Toi la nje ma sœur Marité. Oyoki mode azanga raté ya mami bébé na pata live obima na ozo kende kozwa bon ba na okindi wakambo ya mami chérie makambo na lobi na yo eza même pas ça n'a rien à voir avec makambo ozo barara nga tunyo est-ce que Manuela fingi ya mode na analyse ozo sala oh aza besoin au finga ya tanga comme mais on lobi na mami bozaka na baranga na bino kala bo continuer guerre na bino kala occuper Manuela te soki azo tia kombo ya Karine yo continuer la guerre na bino bobanda la guerre na bino kala franchement évitez pourquoi bozo tia kombo ya Karine na kati des fois ils ont la sœur na vie attends tanga banda ko sala ba analyse na kombo ya Karine na e déranger ki neti nani tu connais on dit déranger au kasi parce que tanga koti na ye na groupe na bino akomi ko yasko ko tiaka kombo na nga na kati mami ngeni naza yo na Josiane bolobaki boye mami ngeni mais dis donc c'est quoi comme bêtise ya mami yango na lobi nga na lobi no makambo bito nga na lobi le za makambo wana yo moto meminga na midi à 14h nga na lobi no faut sala mayele na lobi no ko kota la kata jona te parce que garder relation en particulier non na Karine Mukonzi ko kota te parce que ya lobi abeli ko ba Karine a tibino témoin et plutôt la vérité mami abeli ko ba ninga mabete abeli témoin bolo ba ka ya zela la balo ya mami yo kala no balo te ya mami donc ça ba camarade to comment bela na ba kombo depuis quand ngana to comment osala ki kebele ka ko bela na ba kombo depuis quand to comment ba camarade yo ka bando balala likata moko bazaka ba camarade te ba bela na kate evi mobimba botikali bato koswana ya kobunda awuti koluka ba problème da mode kala mingi tazo ya koloba te abelela kombo nanga ya mami nga loko na loba lokaka na la posa te na tongo na privé ou makambo mabe ekomela biso awa na réseaux sociaux je sais de quoi je parle ya mami ngeni soko yoka ngai te sala na ndenge omoni na loko nde tosalaka rando boye but ya rando ezalaka to pousser boninga à bout na loba no clair et vérité Manuela yebi ke bozalaka na Karine bozalaka na Karine et la rando no ezalaka boye ezalaka que la plus faible perde la plus forte dans lobby hein là ni mami la la sisa ko loba mami ngala lobby kombo ya mami te lo kwa komi camarade ya Karine kende ko yebi ya pa na ngai ndenge boni eloko boni bosala wana yaona esi bino ke na tiki bino na ye kuna comme ça boye se kotanga susu komba mami te po azaka na biso te atiki biso na ye mais nani leki na ya mami
nga lobi na oboya mami ngeni na moni mami zelana nga sisana mamu nazo na lobi no ka boya mami makambu oyo Manuela lobaki yo le wa osala droit de réponse on nga ko lobaka akendo fallait pas ko yamba ete yo fallait lobaka ake prochaine fois ko tanga ko bona to ko pesa exemple la ko bona ngate nga to zaka na ranu point barre tu t'arrêtes là osala posa ko bakisa te osala posa ko kotsa makoma yo na monde te pour la raison sur nous aux abos awa mutu atangi comme on appelle exemple la comme on a yo et c'est pas te yaka finga oro so finga ba mbala suka ko tiaka ko pesa exemple la comme on a ngate ça s'arrête là ngana to zakala rando okolo bela makamba kando makamba rete je n'ai rien à foutre mais tiaka ngana mutu no ke ngana yo to zakala makamba kando et puis na ko finga parce que ba kamona bino mi balé ça n'a rien à voir avec Karine Konji. Il y a mon Karine, c'est tout ce que je veux te juste te dire, à ma mingeni. Ça c'est toi. Wanan. Tant yo lobby ko tanga kombo tie. Obanda ndeni. Ya mami. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Non, on se fait comprendre. Vas-y, Fiviette. Fiviette Mayamba, bonjour. Maman Gucci. GG. Maman Gucci. GG. Oui. Bonjour, mon amour. Bonjour, bébé, na bibo, ya mami. Na maman oyo ya mami Karine na problème belé. A problème belé makasi ya mami. Mambo ze belé, to pa na musika to tala mutu eza bien te ya mami. Mambo ze belé ya mami, je t'aime beaucoup. Et yo fortifier Karine ozana Karine, bablo musu faut pas ko kote. Mutu mo soki saka lobi sa ngati. Mais au moment que dans Karine, nana temps ya kota mambo Sarah ti na finga Sarah. Non ça la ngote héros. Ni Manuela. On comprend yaya. Ero bilo bat boko soutenir Karine. Ero bossa bo fonga ba porte d'entrée mususu ke. Oyo sala ke makamsu e bota na ero. Ero makambo te ya mami. Ero biloko te. Ero makambo te. Hein? Ero makambo te. Rando yana Manuela bo sala ngona bilo mi balé. So linga tanga kombo na ote. Oui, yebise ko tanga kombo na ngai te. C'est bien. Ayo yoka. Mais on te ke na tiki bino. Banguna ba oza banzela ba rse ya kokota. Trop de distraction makasi. Si vous voulez mutu na move, vrai boss en est bien. Rendre réseaux sociaux, ça rendre moto que non c'est ba liwa to bomba non son dénité. Et bien ba ça na ki moté à mabi. C'est pas bien. Fini la problème belé, adam mutu va la charger dans azabo. Hein? Boyebi makamni eleki le 12 ans. Wana boyebi te. Bino bomona kama kamtozo loba. Mais oye salami bozo boyebi yangote. Yangote ya mami. C'est pas le moment, yaya. Toi qui maintenant va rendre wana, tu dis que ma mbozali ya mami. C'est pas le moment. On doit grandir à Karine. Oh, yana biso. On doit yana biso. Comme mingi. Ero yo kota na makambo wana te ya mami. Mutu afinga makana redo. Mais bala mutu afinga, bala batu afinga ma, bapara batu afinga ma ya mami. C'est pas le moment. Hein? C'est pas le moment, yaya. Zana ngambu na soto za la même morale to za la. Kabiloko yo sa kitoko te. Bangunda ba ozwanzela ya kota ba profiter ya mami. Ozomona babiloko o koto azu koto atikoto yango te ya mami. Ozomona Karine za leki no biloko yo ko sala ngote eroke na tiki bino na e pourquoi po salioni to salioni. Ozomona babiloko eza yango te bato ba Facebook na bino ba rando na bino bato la nyoso to ba non Fivette aussi si Fivette aussi na sisi kama na mutu na bomo sanga passe na ko bomba ta bato monde na za boy. Na sisi Karine. Non, biboui. Ma on t'a manière se lever point c'est ma la mais les 12. Tu es bien on t'a mami. Mambane c'est mais les 12 tu es bien ngote et zape mamna bisoté. Mamna na les 12 et mamna no bo banda ngo bisoto akana en Afrique. Toye big place e bande la te toye belo bo wele la te bisoto kuti bino na rando na bino. Au monde. Si on a habité, mambo lesquels les 12 ndeto yebité. Oh, yebisa so kasi to kota ngo, kasi to kota. Ma kambo ngoti. Poto yebi na biso mam na bino te biso to kota bino mba manko. Bo swanaka, bo yoka nakate. Ngana solo la no ya mami na privé. Na yebisa ki oke yaya ngai na kota mam na bino te.
yo oza grande sœur nanga Manuela a camarade nanga te aza collègue nanga tokutani na réseaux sociaux tobenganaka te pe mama na oloba na ka nde na osola na TikTok boy nde kosola nanga nyonso na Manuela tosola donc nayebisaki mpe ere Manuela oloba mama nanga ere yo ya ofingi ye otie kombo nanga ebima nini na obeta 12 soki ofinga Manuela bwana mama na bino finga no ye me mwe kombo nanga parce que même ere otia kombo nanga te okotisi bachinois wana eza ezoconcerne biso orke biso mambo wana biso toyebi na biso yango te so likambo ye lelo na miso na biso tokokotake mutu bwa manke ya mami to asali ya mami boye tomoni likambo nde ebandi biso mpe la Chine toya renfort mais mambo biso tokuta bino bozaka pire ser na pire petit so biso tokoti en lelo bolo biso ebobongisi ben oui po toyebi lelo oye ya mami biso toyebi lelo oye ya lobi toyebi bebe nga na okende nga musala na lobi avant kutosola na ngai déjà bapike ne bandaki omona nga nasalaki sortie médiatique ya mami net bapike wana Dieu m'entend parler na yebi yango te yo oyebi yango po boyebi nde bosala na bapike nayaki na live no lelo obokomatisanga te tosalaki nga na kutu okutu yo ndo omatisinga mpe apo nayelaki yo na live no boyaki omatisanga oyebi koboya omatisanga ti nayaki yo olala balamusinga na ntongo na ye epa na yo obo omatisanga do na kutu na bi mpe nazwi yo jeje donc yo bobetinga 12 merci na yo ki na bino na moni kana kanga munoko po modebo bandi ko matela nga ebele boye na kiti na nga pona moni eloko convaincre bino ezate ya mami omoni na vie soko za la batu o ba ko ba vérité en face préféré mutu aloba non ko ça ne va pas que mutu okanda na kata mama zela nanu mutu mwa nga so la sali live réunion lisusu bebe oyebi bakodi na biso nde tosola te kokota makambo ate ba bongo sisi oh ya mami non ok place moko oh Karine sepe asolo la nanga sepe na seki pe ya soniko amon oh azo utiliser yo ero loba bongo ya yo mo yebi vérité ki abonte même so na benga ki na privé parce que na bi ki oza ya nanga wa sur nanga non ki yo loba no mam na live te mutu balinga baloba makambo na ete na miso bato yo na benga ki na privé ki ya non mo nze mam na bino eke lokola ndenge ebima onze bo welanga yo ki owelanga na mutu te owelanga na mutu te po nga mamto solo na yo mamba ba école mamba ba fondation eza rien à voir na ba kombo abatu eza pasinga na to solo mamba TikTok na téléphone to solo mamba eza libanda kutu ya TikTok donc siko ekomi rio o répondre o tie kombo nanga ata yo mo ya mani te banda yo camarade inonda chera kombo nanga te esengo na yo ezate wana mam na bino ngana okioloba nete po eka banda kombo ya mami ngana oloba na parce que yo soko répondre o tia kombo nanga ok yeso ka oloba kombo na yo te me ya mami ya oloba kombo nanga na mam na biso ya ba variété ya ba analyse yo na ye botanga na ba kombo sanga ya ne me mikolo oyo atangi kombo na okananga azonde sengai na kati kara na yo ondika osala nanga concurrence akowelela yo yana welelaka yo te ya mami ozozoko na ndenge ya mabe eza na ndenge ya mabe te eza sans mauvaise intention na mutu abana na wana mutu aonosona nango Karine yo tobengani na ete depuis sope mokoli tobengana na Karine tu vois ngai mpona sa na bengana na Karine te oza grande sœur na biso tolia tomela eloko na yebi sio que non zala mayele eza na game kokota na kata jete parce que nga naza spécialiste yango omoi na kata réseau sociaux nde eza boye Karine ndenge aza wana ayebi ke yo oza sere na ye Manuela mpe ndenge aza na makambo Manuela laka alobaki oyo nga nayoki mongongo oyo Manuela atangi kombo na yo na okotela Manuela te parce même bachino bayebi ndenge alobaka ka ndenge azoloba makambo Karine ndenge azokotela Karine makambo mwana wana ngale tozaka na rando na biso ça n'a rien à voir avec rando mokona omekaka bongo na fingi ça n'a rien à voir mais la minute oyo na problème na Manuela te na pe la problème na ye mami yo za ya na biso mais eloko na lobi na oboy exemple oyo Manuela apesaki ezaki na intention mabe te nakotelo exemple oyo abengaki Josiane ya mami boya kasi un tel banano apesaki exemple parce que yo soki sepelesaki yo te na stratégie ya rando na mayelaki moto okoréagir boye yo tout finalement Manuela ebi olala modèle mbala suka na makambo na yo kotanga kombo na ngati soko ndiko pousser très loin na ba pensée na olobi
ça là qui vous calme non ça qui vous calme pas Karine mais ça là qui vous calme ça autant comme Karine ça là qui vous calme mais autant comme on a ngate mbala suka ko pesa exemple comme on a ngate tu t'arrêtes là mamie so on va attaquer parce que bilo vous avez un problème nous beaucoup temps dans la vie dans yo tango osala rando okalikilanga nyonso turo okoki oloba rando eza rando quand toi tu jettes moi je rejette attends quand elle a commencé à mentir sur moi et Karine que to sola qui to loba qui boto Mouton a dit que nous c'est moi qui a commencé à faire des lives sur Yamami, bonjour. Yamami, bonjour. Bonjour Karine, bonjour Fivette, bonjour Yamami. Yaya nde tosalaka ma réseaux sociaux awa biso nyonso to abata réseaux sociaux tokotalisa biso na biso ate système ya réseaux sociaux ndenge etambolaka. Nga personnellement naomona mabe moko te Karine amata na live ya Manuela ou Manuela amata na live ya Karine. Nazopeso exemple moko qu'on se le dise Karine na Jaël balobanaka te mais nga nasala ba live pe na lobi nasalaki live na Jaël nasala pe ba vidéo na Jaël mais dérange à Karine te na benga na Karine na ba privé na tikala oyo kata mukolo moko te atuninga. Non parce que pe camarade nanga go tout na penga go déranger payer mais tikala o déranger te. Mais pourquoi ils ont dérangé Bino sur Karine a matin live il y a Jaël et pardon il y a Manuela ou Manuela matin live il y a Karine. Yo fotala angle na yo ndenge bosola na Karine. Karine a dérangé et bi maloko abozo mampala onze bolé. Voilà Karine a lobino eloko moko a eza très important lobina yo tango bosolo la kanaye na téléphone. Bosolo la makambo eza très important ou eza en dehors ya ma réseaux sociaux. Eza considération mobimba yango na ya mami. Eza maman la considération. Tant bosola mama ba fondation mama de école tout ça ma bébé eza maman la considération. Parce que disponibilité au sola ba poana bosola ka Karina sola ngo peut-être na batunyos touté mais sola ngo na yo. Au moni la vie ndeto zalaka boye, il faut autant la considération au mutado pesa yo. Internet tolobaga eza na game na ngo ndenge kendilaka. Batunyo so bayebi que Karina Manuela bandolo banate rendre zalaki mais face à situation oye komeli Karine lelo pona mwana na biso mutu oza conscient so conscience na e travailler que alobela yango ndenge ezaleli pona vérité wana comment to koluka to en vouloir rien. Est-ce que Karine a joué téléphone à bengi watuna makasi boya kokote langa boya 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 non eza conscience ya batu travailler yaya alors tant conscience ya mutu travailler ayolo balika mundenge ezaleli pourquoi olunga o en vouloir ya tabi nemi to boma banani Karine na Manuela baboma nani babomela mutu nani babomela mutu nani na kati yote ndepe Manuela sala ki de analyse bongo ya intelligent pour eza côté lenga te aki correct so pe na zongi c'est la qui a sincérité quand na réseaux sociaux benge bana Manuela tika kombone azobeto 12 ozomona tazo kipote baba lukaka boelo pe to lukaka so pe balinga na ebi pete lelo komi na lobisete ndenge na senga ki merci pour na analyse so ki na senga ki te engeza pe 12 siko ekomi pe nazo bete soki 12 ngana ba mami to sola na privé so pe mamni na isa bango on a lobe na privé ya on a bandeli soki même ba enregistrer nga ekyo bima na kine mami na Zosiane to aki 4 on va enregistrer ka boye te ke pona na bandeli yango na loba ki ke en tout cas ngana Manuela na ebi ke a ennemi na bino mais na moment o mutu nyoso azakananga encore finga Manuela te soit so ko finga net yo bi mambele kana les 12 so pensi là il va finga pour mambele les 12 là au monde ngati au monde a pêché no monter na commentaire que ya mami tika bo wana za mam na bino les kana les 12 eza en dehors na biso la Chine to zala kate to yebité et là qui cite que to bois ki o libanda to lingi yo te to mamno to kota te mais non to kota pe mambo to yebiti neti mambo to kuta ya lokwa lelo na ya mode bo beba ni bo panza na biso to pedisi ba tu ndo finga ya mode parce que tu dis que ya mamina ya mode bakalo ba beba ni lobi bazongani donc c'est to monde na ya mode bo bunda ata fingi biso to saka lokwa to monité po to yebi ke abwana bana ata lelo tata après un a bozonga lisusu so to fingi lobi ya bozonga ni biso to tikia na soni na vie on ne sait jamais ya mami lelo yo ko ba jamais lobi sa Manuela mais na mamuse comme na vie
o surtout kaboye bozongali ko solo ye mona mona lo balelo so akoma fi arando et à grâce non mais malgré finga ko a quand même peu reconnaissante ok pas boulo pas boya ah ya mami moi ce ko kina mambo on dit yo nde ya mami boma moto nzambe kuta limbisa biso mabe tosala ya mami rando eza biloko ya mokili ya mami wapesa banguna nzela ya mami eza ba distraction pamba pardon chéri pardon baleki nanga bozana na 600 omoni ntango ye ayaki na sortie médiatique na ye asalaki banale tosolana bien tokita nasapeze parce que nazali mpe na kanda nasapeze bopianga temps ntango banda osala baanalyse na ye mutu moko akontradisaki ye azalaki te mutu moko ayaki obwakele mbwakela azaki oyo elongini yo po tieli biso et puis bible aussi bible po nini mpona nini abongwami akomisi en crise yango nolati biso Josiane naseke moso tia na se mpo ebima mabe te ozosalela ye zuwa Josiane akataki même kocontradire ye atikaki asala baanalyse na ye mais personne ne savait que c'est moi natelemela ye Josiane na coulisse na ye seke mazotia na se tika asala baanalyse na ye totale place okende ngo mais nga na yebi makambo nde ezokende mutu moko akipaki ye te ce qui est mal biso solaki entre biso en famille na libanda tango ya bandi kokourtoyer yo bobandi yo mata na ba live moi je pas fait des sorties médiatiques tango bandi ba pique nde na bandi yo mona ça devient de trop finalement il y a quoi ozo loba makambu tozo kipe o tozo chiki osa makambu na yo parce que oza welcome Chine eza yangate nazalaka na ngana ba chinois te nazalaka nde na Karine mais oko indexinga na kati makambu ya yo na Karine contact ou bien relation na yo obanda ko sala comparaison pourquoi la personne obino bokoki ko s'adresser ye wana bino botiki bino nyo tubo yele ya na tunaki de boselenga réunion déjà bobi ya yo penza tozo kendele ya mami toyo kikenga na sengeli pardon ya limbisa kasi limbisanga pe na oluka moyen na sula na ye na WhatsApp na ye limbisa kopia diable ntela te ya salaka limbisa ya itenga na sengeli pardon bosa na boma moto wana pinda batika na son pardon ya mami na sa lobi na ye mami presse bakali na lobi na ye mami na ndenge yo ebi pe ya mami na incompréhension te oza ya na bala na incompréhension eza makambo ya mami alandelaka te okokotelaka ta jete okala tala nga ba live wana te po mutebe yo osuka nga pa ba mikolo ngo kosamba ya makasi donc mais na monaki extrait na page bon ba polémique ba la disva ba tek ba bloco ezaki na tension mabeti oza ya na biso tolinga ko mingi oza na relation en particulier na Karine Mokonzi Jésus bana ko sambela depuis journée mikolo nyonso na jeune prière bolobi place otelema na baflere ala ndenge osukolaki bato azomedite nani ene mangengenge abosaki bible diable akuti ye kuna na mangengenge akoteli ye molimo ekoteli ye zelobi ye molimo mabe toyamba mingi oza ya na biso oyebaki non oza na leki na Karine oyebaki Karine elle est beaucoup ciblée par des gens oyo baza na ba mauvaise intention otika moyini akota te abebisa motema na te mpona biloko mo eza ya réseau likambo oyo ya simple likambo ya mami donc oza ya na nga na pesa exemple ebele soki okocomprendre la personne exemple bon nous on la nayoki na nga c'est bon na lobi lo kaka pour comprendre j'ai faut aux acquérir nayoki pourquoi bosele nga maguti na yo pe eleki na ngai yo don na kisha lobi na ligne yo kotika biso jamais yaya yo kokende te yoko kende te jamais ya tande ntokobondelo ozala wana jamais yaya oza yamo malamu mpona biso mpona akado yamo exemplaire pato mingi yoko kende te zana biko ya mami ya famille
Donc yo tindinga ngana luka WhatsApp amanela na sola na na privé. Eh, pardon, na tindi eloko te ngana Ah, alors so tindinga eloko te. na lobinga na yoki bino bandeko boyoki ngana tindi mutu makambo. Kai seke to suki sango kaka wakasi. Na yoki na ngai. Merci, to suki sango kaka wakasi. Ngana lobi na bo sele nga réunion lokwa bino nyotu boyelinge lulu na yoki na ngana tiki. Merci Yaya, merci. Mama ba sale le réunion te ya mami. Ils ont réunion de famille. Nzambe bon sali nga biso apesa biso longue vie, apesa biso makamasika ba mbongo ebele, ba mabala, ba mabota. Donc ya mami, zala game. Zala pena game za esprit. Merci la famille. Merci, c'est bon na yoki. Zala na esprit mami, so zala esprit na réseaux sociaux. Ya mo ba to beta ba kupa ba pamba. Ato mekana kati. Ah, nous avons beto fait, on a mis quoi l'esprit et capacité d'esprit non. Yo ko quoi la bloga pas matin. Mais bon nabi ya mami. Netinga siko na aka na mwana mutakala Paris grâce mbisi tondo sula te. Mais bakali a témoin. Na kenda concert a wata pe wana to yokani na wata sika. Wana ba grâce mbisi mbo sa promotion. Ba ya groupe na ba tatos ko na ba nani. Tuna bango tuna bakali. Makambo wana deja ya lokwa muto sollicite nemi nanga na société to sala ngo ka biso na biso batapa apamba e ba sineti kofi so ke o société nemi no yo be bisa relation na kofi po société nemi no lobanan e sopa lelo so ki voice wana ya nzeta muselu e bima akata malobane poani po ke ndo lela kofi poani nyo lobisa Karine e sopa eti tisi yo bastala la relation na yo ki obeba na mutu te po na mutu so obeba ni na mutu po na mutu ebimission bamo sans esprit ebimission sans esprit jamais na mona bino batapota kalabwana mamboana trop Anel kabande ko solisanga Chantal ko finganga Chantal abandi ko solisanga Anel ka kima pakata mbangu na oyeba te bokima na kabobanga naka eza nini poneti ngapi ande na uta kisasa boy eza pasi na soesa mutu te po soesa kenemi lobanga na to beba ni maona biso ya mami to kangami binemi mais chez eza opo yo lobisa bakali azenemi nanga seke bakali ndo lembanga na o po etalinga kutu te etalinga mais oui na moleki bakali na Jaël kuna to alaina Jaël lobi kuna pa ya golf isola ko kangela pe bakali kanda banda no ndeni namoni mutu mwazo commenter awa comme ne so Arlette GG na kobeta bakali so azo pesa la rapport pas non net vandeni bi ke bobo takala tete au pia rapport est pas mère ali lo bala tala webi na otola nalala ikutu la baron na ototindela ngai garçon mo basala ba live ya ba célibataire watine nga 10 vidéo na mitakala na longola ngombango natala onkutu te na ngana tindelo yango na na monika pete mwana shubidu place moko na boya tindela yo bakali ngande nani moyambi mitakala David attends azana 23 vidéo nzambe yo bakali na longola nganga na luka ona corbeille te olukela nani na tindela kasi ya mami na tindelo pardon ya moda osika pardon bakali ya mami ebike ya moda zando ya mwasa papa le ya na tindela ke video ngo te ye mo ya moda avanda na tour avanda ville mona Freddy Koko motema mikolo papa la zakunati chika boy oui avanda na tour neso nga sola na ite papa le wa papa le comme ne mode ndo mbala ya mami moi papa le avanda na France na tour ka pembe Koko oui na bibo ya oyebi to na ngani neso mwa mama ozoliesa bato makasi la baronne olesa bato makasi bato azolia mbongo na mutu na oyo yango peta ata pourcentage moko ya mokie te tunanga nini bato bazolia jeje ekoki five tu nini